Mbote bandeko balandi nyonso ya eyokani télévision, Dieu vous bénisse de partout. Naye kosala moi analyse sur makambo matanga oyo ya maman Marie-Hélène. Obiso nyonso tolingaka ce que nous chérissons. Vraiment esali pasi komonaka kufeli mwana. Nakotiela bino vidéo ya maman ya mwana nanu. Et puis la vidéo ya papa. Nenga ye ko faire taire bruit oyo ebandaki déjà na côté ya maman ya mwana maman biologique ya mwana mbanda koko bokola pe mwana ya mbanda malamu pe bien bakoli tozala ba preuve ebele awa na Kinshasa pe na mokili. Le fait que maman Marie-Hélène atikala ko remplacer maman ona libala esali na ye mwasi mabete eloko pe kabola pasteur na mwasi oyo ya liboso aye kosala vidéo tobi pete eza nini et ça nous regarde même pas, c'est une vie privée biso na kati toye kosala nini. Mais sortie médiatique ya maman ya mwana maman biologique ya mwana esali bien te maman sincèrement esali bien te, mais j'ai loué et aimé la réaction de son mari. Dire oh maman Marie elle est la botola mobali abanda oya na église lokola mwana malamu. Ce n'est pas notre problème. Dans le baron chaque jour, va faire un binobo girarango entre bino. Soit, depuis le Cambouane et Salamati, il fallait causer la ligue à moi, à 28 ans, ou à commis de maman, pour na koya koloba, koye bisa kobe télévision ma solo, azwa ki mobali nanga kenda ki sala ki etali biso na nini. Depuis tout ce temps, girarango, pour ani lelo. Liwe comme ce qui mutakufi il faut ba makamu mususu banda ko bima ozata na mutu na makolote. Alors on a tika bino la intervention à maman et puis na roya ko tia intervention à papa ezolanda na sima ya papa biologique ya mwana ndenge nini akati makamu nyonso si makelele mobali asingela kaza la boy pona ko silisa tembe pe ko yima na kati ya bato po likambo ekoma eda ko bote eloko moko ya bien te elingaka yeba ko ternir image même ya église. Pas seulement à maman Marie-Hélène, même y a église. Toké to landa nanu, na tie pena bolanda nanu maman balabi ki batebeli bolandi yango et puis si bana bolanda intervention à papa et puis nga na ya opesa analyse nga na suka. Mais sinon maman Marie-Hélène courage. Koboko la mwana mbanda, edi bata bakolo, oboko li mwana mbanda eba oboko li elima. E bana mbanda pe ya malamu bazana bango. Excusez-moi oboko li tout se passe très bien, reconnaissant, maman n'avait pas à reconnaître que Nengezawana ou beaucoup de la Kaïmoana. Donc, c'est un peu ça. Suivez et puis je reviens après pour faire une analyse. Maman Arlette Moussoualo, maman Délice Ngondo, Bongenya Eyenga. Nazana pasi mingi na motema na oti kokufela mwana na ngai na âge à 28 ans. Délice aza mwana ngai ya mibale na boti bango misato nazali mwasi ya apôtre Jean Robert Ngondo na boti na ye bana misato na boti na ye Dani Ngondo na boti Délice Ngondo na ye pe kobota Dota Ngondo na botaka Délice un certain le 30 juin 1996 na 12h45. Délice a Kokufa le 20 octobre 2024 dans l'hôpital à Sebeko. Mais Délice a béli pensate. À ça qui jusque fièvrement au vendredi na pourquoi aller là tout passe. Peut-être que qui dans l'hôpital a joué qui premier soin parce que n'a biso l'examen à Tongo. Mbula oye beti samedi à le 20 octobre. Que na Délice dans l'hôpital. Tokomi kuna balobi na ngate ezali suka na bango te basali biso transfert yango tokende ki na Sebeko l'air tokomi kuna Délice abandai koloba te Délice abandai ka kolela azoloba te azaka kosagite musapika likolo azolakisa me alobaki eloko te juste na ngai kana yebisa mokili bato bayebinga na bao bayebinga ite nga mama Délice yeyo nga na boti mwana na ngai le 30 juin 1996 na boti ye na hôpital à Croix-Rouge na Barumbu ngai nde na botaki Délice nazaki na posa koleka kwa komimonisa te me na ye kaka
mpo mokili boyebaki ngai naza mama Delise. Delise akufi atikeli ngai mwana moko ya mobali na age ya 4 ans. Eloko ya ngai nayebisaka yango wana naza makamso ya koloba te, naye kolukelo mosusu te, nayeka juste mpo nayebisa bato bayebaki ngai yeyo mama ya mwana, ngai yeyo naboti mwana ya ngai, naza na bomoi, naza envie, nakufa te mpe naokufa te, nazali wana ndenge Nzambe atiki nga ntina mokolo oyo akosepela kolongola nga na se na moi. Merci mingi ngai mama Arlette Muswalo, ngai ye wana mama Delise, mama Dan, mama Dota, koko ya Emmanuel. Pleurer et nos cœurs sont remplis d'amertume. Toi qui avais un cœur d'amour, de bonté et toute générosité, accueillante, et tu étais une mère pour nous, tes frères et tes sœurs. En particulier par ta gestion des différentes entre nous, la mère de Dalia. Ta mort est une douleur incontestable pour nous, tes frères et tes sœurs. Et c'est là, j'avais souvent l'habitude de dire que la vie est une résultante de la positivité aussi bien de la négativité. Et l'homme doit être prêt à les affronter. Toi que nous aimions appeler maman, Delia, Mercedes à papa, nous ne pouvons que glorifier le Seigneur étant chrétien. Delise, depuis ta disparition, je sens comme si j'étais dans un rêve. J'ai cherché des gens, Delise, pour me réveiller, pour me dire que Dan, c'est juste un rêve. Mais jusqu'à là, personne ne l'a fait. J'ai compris que ce n'était pas un rêve, mais c'est une réalité que Delise, tu n'es plus à jamais dans nos cœurs, Delise. Paix à ton âme, que la gloire revienne à Jésus. Merci. Merci. Oui, ils ont raison, mon corps, ils ont la profondeur, mon cassis. Hergé. Shalom. Ngai oyo na telemi awa. Nana za papa Delise. Nous ce jour le bama de gauche à droite. Zo kata mosiko. Filmer nga mama. Mama boti Delise. Ile yuko na ye Arlette Muswalo. Delise a voté dans 96. Et commande à 2002. À 6 ans. Il a beaucoup de vie. Comme on a bagarré longtemps. Est-ce que si? Et si? Merci. On est à la précision de taille. Tout ce qu'on a la cérémonie na biso. Toleki na étape à dépôt de gerbe. D'abord, on a une étape de témoignage. Tout ça. Est-ce que vous comprendre ligne les canards? Vous comprendre yango? Murmure, bakoswana, babi, loba na cessé, tout ça là, ça se passait déjà dans ce deuil. Et les gens qui viennent amener le désordre dans de telles circonstances, c'est souvent de la famille. Et la famille ne m'a comme ma désordre. Pour ça, vous avez bien vidéo, il y a maman oyo. Maman biologique, il y a moi. Bokomona mutu moko pembeni na ye azoloba wana azopousse ye oyo asalisi ye video wana asalisi ye vrai buzoba ye nde maman oboti ye tout ça là. C'est toujours des gens comme ça qui viennent avec des conseils bidons qui vous emmènent dans des bêtises. Libala si ekufa kala
Marie-Hélène moto a remplacé na libala. Peu importe, abotola, azwa, achakisi, anini. Mais ce qui est vrai, c'est que Marie-Hélène moto na libala. Yepe moto boko libana na yo. Ti tokoma na journée alelo po papa na bango moto oza bango en charge. Maman aza na ndako mama Marie-Hélène, ye moto azo bokola, aboko libana na yo. Et puis aza sona misusu, je suis sûr. Pourquoi ba famille mususu bayaka donc kimbande zaka katisiko kimbande sila te. Kimbanda faut sila quand même. Ba bi basé depuis 6 ans. Moi na kofi na 28 ans. C'est que cela veut dire pendant 22 ans ou 23 ans. De 6 à 28 ans. 23 ans Marie-Hélène a beaucoup la moi na. Ça fait beaucoup d'années passées. Pour nanini na cadre matanga il faut pas qu'on résoudre ba problème oyo. Pourquoi les Africains sont comme ça? Bolinka bo humilier nani Marie-Hélène. Bo humilier pour na bozwa nini. Ceux qui bofanda ki matanga lekali nango bongo esili bofandi ngesa nini. Po biso penga na tuna kabimbo yanga na makambo mama ti ofongoli muta fongoli si o caméra wana fo silikela makasi. Pour ridiculiser ndeyo. À la fin muto za ridicule. Ne sera bilo chaque jour na pesa ka conseil. Ate matio ningi nini. Vraiment fais attention, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Pour reconnaître sa situation, on est dans la faveur, on a maintenant il y a comme des faveurs, on est baluqué. On se réaliser même, on réaliser même pas. Nzamba sunga biso, nzamba batela mitema na biso sunga biso parce que so makasi. Ya koyeba ko gérer ba problème, so ba maman kala bazala ko gérer ba papa la kala ba banda ko gérer. Makamunyo sa mabale ko maka sur les réseaux sociaux. Nous on est là pour regarder, rire, se moquer. Nani ya ebisi yo, ebi nazoa les sommes moko nazana na déception moko be na ba né moko ba 2012 2013 na vie nanga ngai passe tellement l'équipe de luka batna betela lisolo na beteli moi 2-3 personnes mukolo nazala te na yoka ne bazo tonganga muta enregistra bango non wala ko tena enregistrement na erenete période wana ezalaki ngai siko na nenga sima ezalaki salon de coiffure na Russie kuna na Moscou. Nga na nenga sima ba ola nenga liboso ba ebite ke dana yaki mena vanda ikuno po moyo lekaki na vandi oni ba moyo na ete nenge bazo seka ba ose moka zui ba ba yaki ba kanze ke libala na ba ko simba je vous dis j'ai manqué quoi dire. Je n'avais plus de mots. Le bateau non kene c'est depuis ce jour-là que j'avais décidé dans ma vie di kambeleki ngandelo et dépasser nga et suinga malamu na lela ba jour et de nuit ba nuit nyo nga nyo na fuka mana yipsa kanta be Seigneur j'ai mal papa s'il te plaît na beta kati ate zo yindela nga ndengeni ka ndenge mama nani ayemba inde la nga na tombola Yesu quand vous emmenez vos histoires de vie privée sur les réseaux sociaux c'est vous qui vous exposez et puis vous exposez à mibali ngo comme mibali mogo. Bon, le cas, moi, mais j'ai aimé, c'est que la réaction de papa. À l'obika, phrase, mi balemi ça tout, mais et si ma ramonioso. Maman, yom tobota ki moana. Ibala si ekoufi 23 ans plus tard, ce qui 24 ans, sauf 25 ans plus tard. Ça sert plus à rien de se battre. Il fallait se battre dans les 2 premières années à Ibandiliwana. Siko pena, il n'y a plus rien à faire. Sincèrement, il n'y a plus rien à faire. Et puis, et le remususu na wolobeza que si on a connu, si la mort de cette fille est tamboli na ba réseaux sociaux et tout ça, c'est à cause de Marie-Hélène, parce que Marie-Hélène a yebani, parce que c'est une maman que nous portons dans notre cœur, parce que ça la ramusala na bien, très effacée, à l'ingrane makamba vie na ekota na makamba ya nini na été. Aboya na eba TV, aboya ni makamba bele po yebi télévision média za couteau à double tranchant. Et koto mbolo comme aussi bisayo asuka kaka na vie professionnelle vie na privée mais longola ngo na internet a tchaka yango te apelisa téléphone te pona soki nini asala ba émission kilikilité et tout ça asala ka juste musala na ye alongo ke musala makambo na église soki mwana na yo akufi lelo ma elongine tamboli mokili mba c'est à cause de Marie-Hélène, c'est à cause de personne d'autre eza pona Marie-Hélène. Donc c'est à cause de Marie-Hélène nde toyebi mwana na yo c'est parce que Marie-Hélène a star nde omoni tournure ya makambo yango ezu on pleure partout dans le monde et tout ça
Donc, quelque part, il faut dire merci aussi à Marie-Hélène d'une manière ou d'une autre. Si les gens vous ont assisté, si les gens ont assisté votre mari, ils ont assisté au deuil de votre enfant, c'est parce que Marie-Hélène a yébani. Bilongino se yébana wana balandi Marie-Hélène maman. Vérifiez au monde. Pour, sincèrement, na ndenga mabete, to yeba kiyote. To pesi au respect belé, to yeba kiyote. Nana lingarate nini. Même moutou a sali ki vidéo maman, a sali ki o bêtise ya monene ya vie. Moutou wana faut pas koyoka conseil na ya za moutou mabe. Omoni, beaucoup na ba différent na bino ba problème na bino, boze la ramatanga te po boye conseil la ngo problème. Ezali ki loka bozo occasion moko pour na bo humilier Marie-Hélène. Maintenant nenge se retourner contre bino moko. Omoni que ça dit bien te. Parce que tant que vous bisa batu ke ngai nde mama ya mwana. Na cesse date yeba ki yango nani réponse na poto yebi ke Marie-Hélène abota mwana ya âge wana te. Et to yebi que ndenge zalaki wana mwana wana zaki ya Marie-Hélène directement te biologiquement te da mwana mobali na ye. Et on n'avait pas fait un problème. Tout le monde a dit un problème to ke na ndenge wana eza mwana Marie-Hélène parce que aza mwana na ye par alliance ou aza marâtre na ye. Donc mutu moko asala ngo problème ezate mais le fait que oye na télé pour yo lobake aza mwana na nganga muna boti atikeli nga mwana tu veux dire à qui pourquoi il y a une question nanga atikeli nga mwana 4 ans on dirait wayoka kisango ke maman Denise aye kotika mbongo moko boye po Marie na kufela ki mwana alors yesko le kasko na TV pour que ba cotisation ba mutu otinde lo cotisation ko zala te maman mutu kotikela ope mbongo po boko la mwana 4 ans wana ozala te je ne pense pas kazali po akozala pete na ndimite po bato o bakolanda Marie-Hélène ba soutenir Marie-Hélène ba opesa Marie-Hélène mbongo ningi ba yebi yote ba royate ata ko tosali ba vidéo 85 ba yana ba honte e komi bizaleli o e komi mingi na ba matanga e komi matanga e komi ko panzana ka pamba pamba. Pour les gens pensent toujours que mbongo mo e ko uta X par partie Y partie comme ça ba yepe il faut azoyer pe faut lia et tout ça là yango mute panza makamba ya jani na matanga ya jani ba mama kulutu ba tata mwasi na banani ba bebana na bana na ebite so babongisa lelo. C'est à cause de ces genres de trucs. Ce n'est pas intéressant botika biloko wana. Bato basali sur vidéo wana, silikela bango basala ngo lisusu ata mokolo moko te ya vie na yo. Po ba humilier yo. Pour sortir médiatique na yo ebimi sans fondement. Ezangi sens et la kisa que kibombanda ezara na kati ya makambo wana pendant que libala ekufa kala. Ngabite peso ki maman se remaria te to ndenge nini. Mais vraiment la famille de maman oh bazwe ki batindi ya kosala vidéo wana oh bando cha ba commentaire wana zoloba wana pembeni wana surtout ye wana nde to luka e to luko makasi pardon tika bizaeli wana eza bien te ce n'est pas bien. Marie-Hélène a beaucoup de mwana depuis 6 ans tiens que ça 28 ans atangi et tout ça là quand même attends moi merci lingue ça la moi bien attends moi reconnaissance wana et ça la quoi bien. Et puis tango tozo ba ke ngai nde mama ya mwana ngai atikeli ngai mwana oba to sala neti ndenge ni nani ngo yo kozwa initiative ya yo bokola koko na yo na ndimite kazali na respect so na ngo pona yo na koko déborder te aussi eloko busu na kina lobeza que au moins na vie so kozo ya pona lingo humilier mutu ekokoela lo nde yo ekokoela yo ekobebisela o makambo bongo nde zalaka mingi na kati na zalaka na ba initiative to pe ba intention malamu soki ba intention na kati neza ya malamu eza sincère mona nzambe aotya loboko soki te ozwa te tika kokotisa bombanda na makambo oyo. Maman Marie-Hélène pakufela bana l'homme sous te sala en pleurs le quoi haute hein to yebi ke maman Marie-Hélène abotaka bana 4 akufela mibale atika na 2 bana et ça la coûte en pleurs boyete na yo kango ngango tamba na yo ki lisolo na kamwe na yo kango na kamwe maleka na TVT po ya koloba o ndenge za boyengande mama bano bakufi ndenge bano bakufi boye te to mona ete asala matanga na ye na kimia akunda bana na ye esila bongo na ye pete so bakufa na ba âge nini parce que j'ai été dépassé. Je suis sûr que bakufa bazana bana miki mais ya mona na yo na moni place moko te maman Marie-Hélène alekani na TV tant ba publier mwana na lokwa mwana na ye aniye yango lo baka mwana na ngai te na na bisa bino kaka za mwana ngata sa ta vidéo ya bongo te siko po ani royo ko sala vidéo ya modèle 1 et vraiment j'ai beaucoup apprécié aimé la réaction de papa pour faire taire le bruit
ok maman aboti mwana akufi maman na biologique yeyo mais depuis 6 ans oyo abokoli ye yeyo tia komi na âge oyo yango kaka azalaki na ngo koloba po murmure ezalaki makasi na kati wana bilobela na bamurmure elekaki makasi papa penza aassume mwasi na ye aassume choix na ye aassume mwana na ye aassume bato nyonso donc aassume ke oui nabotaki na yo mwana e ntango esimbaki te nazwaki Marie-Hélène nde azwaki relève kobanda mwana wana azalaki na 6 ans ti 23 ans passé lelo naza na ye. C'est comme ça vie eza compliqué maman tika bana na yo babokama bien ena na biloko mosusu mabe na bino bovandisa ngo kaka kuna na kati ya famille soki eza ndenge nini ezala eza soki ndenge nini eza ndenge nini bomba yango kuna vraiment public eza nango besoin te ne profitez pas parce que Marie-Hélène est publique nde boza bolatisa ye makambo nyonso mpo boyebi ke bato bando ya kofinga ye bato bando osala balive mpona mona eda bato ya babende eda balive baokange ndoki ye moto alie tout ça yango na tuni ntango bokanga Marie-Hélène ndoki alie mwana wana ba oyo aye bakufa mibale na moto aliaki bango seke eza mama oyo aleki toloba bongo po lelo yo mwana ya mbanda oyo abokoli kobanda 6 ans tia kusi 28 alie ete donc ndenge aza wana mwana ya moto mosusu akoki kokufa te soki akufi eza Marie-Hélène moto alie ye sikoyo nga na tuni oyo ya Marie-Hélène mibale bakufa na moto alia bango 2 kutu akufela nani nde alia bango bomonaka ya na sens te era moko botikaka bilobela po ntango nga da namona eka live wana bayeke makambo eza na kati ya makambo oyo botika Marie-Hélène azalaka na efase agéraka makambo na ye vraiment na kati en interne namona ye nanu te ata mokolo moko ayo obeta lisolo ya vie na ye na TV to ayo kosala quoi que ce soit na télévision jamais je ne l'ai jamais vu alors jamais botika mama bato afanda na ye asalaki mosala ne abokolaki bana wana toyomona bango na nulle part balobake o bando nyokola biso soki ndenge niso ndeni batangi osanti pa na santa bien aza pe bien et tout ça la na ba ya mibali pe baza pe ka bien papa na bango passe occupera na bango futela bango minerval la sela makambo seke Marie-Hélène na mwasi malamu po tozaka na internet toyebi bato bazwa mibali ya bato ti lelo bana na bamona kata tata na bango te bamona kata ata minerval apambo bamona yango te baza ebele ya na Kinshasa o donc papa pena ninga kei babosani bino na yo mama na bana na yo babosani bino seke soki Marie-Hélène aza pene mobali ne eke mobali na continue kozwa charge ya bana na ye abokoli bango abombi bango et tout ça la seke Marie-Hélène na mwasi malamu. Félicitations maman Marie-Hélène mwasi malamu makasi ka ndenge azobaka na ye na douceur na ye wana kaka ndenge azalaka na ye ka nde pa azalaka mais aza mwasi ya baprincipe côté wana pena ça va c'est bon aza mwasi ya baprincipe alingi buzoba te alingi buzoba ta mbala moko te et papa félicitations parce que osaleli penaki mobali okati makambo lokola roi Salomon ndenge akataka entre basi oyo mibali babanda kosonela bwana okati pena makambo kitoko liboso ya bato nyonso liboso ya mokili mobimba liboso ya bakamera olobi oyo mama na ye ya boye oyo aboti ye oyo nde abokoli ye mobali azalaka bongo point barre plus de bruit peut-être mama akanisi ke bazolia na nsima ya mwana na ye oh mama mais mwana wana aza mwana pe ya Marie-Hélène mpo Marie-Hélène avandi na ye longtemps na ba 6 ans wana deya mwana fo kozwa soin na ye et puis papa ndenge aza wana Marie-Hélène ndenge aza wana na papa bakoasiste bango kaka pa bato mpo eza bongo bango nde bakoasiste bakoya koasiste yo te mpo mwana azalaki na ya mabongo na bango la mosu akei mpa na yo kaka na basuka awa to la mosu bakenda kotala yo me balobi ya bande okende mpe mpa na yo azongaka etusala donc botikaka biloko wana makambo ekomi mpena na société na biso ekomi kosala soni ekomi osala soni bozi mama mokolo bongo bopelisele telefone bootinda aloba mpona intérêt nini mpona bien nini bolingi kaka eyinda kaka awa na internet mpo bino boyoka bien oyo banda otinda mama wana mama ya Chris moto anda otinda ye mama wana azalaki pembeni na telefone wana ye pena ndenge na oluka ye nde na olobela pena bien po ye nde moto asalisi mama na bêtise apparemment en voyant cette maman là ce n'est pas une maman qui cherche des problèmes. Ce n'est pas une maman problématique. Apparemment, ça calme, on sentit qu'elle n'est pas brutale et le moins ndingona. Mais bah ça ici buzoba. Bah font ici caméra pour ba lobby ça y ba bilobela. Pendant que bana mususu bazawana ba za peka na boka Marie-Hélène na papa na bango.
bakozala pe kaka na besoin kaka ya baklasse ya babiloko wana nyonso papa bango aza Marie-Hélène moto aza na papa bango sikoyo ntango booluka guerre wana eza mpo botya bana baninga na situation nini eza mpo botika bana wana na pasi nini mona biloko mosusu avant bosala yango bomesuraka baconséquence mama yo nde fo protéger bana na yo mama moto afongolisi yo kamera wana azolobisisa yo azofilme yo azolobisisa yo loba yo nde mama na ye après esali nini na tuni ye soki olobi bongo esali nini na kati ya société mpona komemaka ambrouille moto wana azolinga memisa ka ambrouille atya ambrouille na bana no tika bana no baokola na bango normalement papa bango azwa soin na bango okoya kosala likambo mosusu bo mobali kutu abebisi susu motema na ye alobi ke bon zwa bango kasi nde bana na ozwa bango keye na bango keye bokola bango baopesa bango bokola bango te moto osalisa yo video wana akoka mpe ata kopesa bango ata $1 ya ane moko ya classe te. Pourquoi les gens sont comme ça? Nazo seno ba tebele basala ba bêtise ebele na kati ba mabala na bango ekufa libela likola ba conseil ya ba famille ba inspecteur na ba juge ya banzela. Je vous jure ba mabala ebele omoni beaucoup ekufa na Kinshasa o na mokili oyo surtout na Congo na Kinshasa oyo songi ya bato yo sali shwa na bongi na yo te abonga na ngate na ndenge ni ngam na ndimi na monika bongi na ngayo moni abongi na yete yanga na saka asuki sibino na batata kaza batu pama batu mama mère boss na pesi yo mbote nana saka asuki sibina kezela bien munzeki ndingo mutu soka monike abongi na mutu wana botika ya fana na mutu na ye plus ke ko bebela bango bebeli bango za expérience na ye côté ko bongele yo soko monike batu bapesa conseil ya solo bazalaka mais batikala mukie la plupart des gens zaka batu ba ko se moquer na yo ebonga ebeba ko se moquer na ye kana yo akoluka raison moko ya ko chola yo nazo sena batebele babebisa ba mabala na bango ko yo aka conseil okanga biloko lombima akoko sala obongo te mais ye oya supportera pas mobali ne so ba yebisi yo okotika la kondima te nga mona couple moko ekufa bongo so ka basali discussion bali na kebenga bayana ya penza nani abeta kanga bisaka ya kende akoko sakana na yo te ndeni bosola na ya loba ko chombeli ndeni bosola na ya loba na oboye ndeni ya loba ko za mukuse ndeni ya loba ko konda fina kanda wana kangi bisaka boyo ko zwa ngai ba yape ba ina tongo ngai se ya ko sala bêtise wala te ko kete o te ba ya ba le bifona kende akena kino lelo yo libale kufa akoma regretter ya wana pesa kata 50 francs te na bana na yaza na bango akoma ko kemba soko taliye na ninga hotelinga na bana no ko kate bana pe bana mikie na se mebe na bana mikie zo ko kanga biloko kende po ani mama mobali yango abeti yo te eloko te bo discuter ka ndenge ezalaka na mabala neso batinso ba discuter ka siko yo ndenge nini ko discuter na bino kebenga ba famille na ata yo moko te ko sambwisa mobali na moindre discussion ya afinginga ya asali afingi kutu te po mobali yango afinga ki pete ezalaka discussion na bango nzambe na bomo nzia mokonzi na bule libala wana ekufa lelo akoma regretter akoma ko regretter yango na oloba basalisi yo video esili video wana esili yo en pleurs epandi bino siko na mobali pena bien azi siko bana tenti keli yo ayebiso zwa bango bokola bango na kokota lisu makambo na yo te mama osali neti ndeni po bano apparemment bazali na baklasse ba université bango presque nyonso université Kinshasa oyo il faut na ba nerf solide po nga natangisa mwana kaka na UPC mais faut mona sombande syllabus oko kotia déjà de côté mbongo kaka ya syllabus ekoko leko ata ba $700 zwa ba TP rien que TP syllabus nini transport et comme ça wala ba 1000 et quelques tant aux score minerval pe ba 1000 et quelques wala na ba 3000 investissement donc pour moi na ta classe moko ozali na ba 3000 ya jeté ya ninga solo professeur muso te ka to ba tome ata 4 tome moko 50 so bi wana 4 ya bat kinela osiko 3 2 bana bongo nazo yebisa yo okobela ba nero koma ndo loba bilobela yango ma basi bakoma ko loba bango na nzela bazo monologue lokwa bata maboma yango na te calcul sur calcul yango zo mona bata musu bazo kufa ba mort subite po degré passion na mboka oyo na yebisa yo tika soko zo calculer ndenge ni ozo vivre yo moko zo comprendre ndenge ni ozo vivre que journée eleki journée mususu wana eleki yango zo mona bata bakomi na matolo lokwa bandoki mutalingo mona 100 francs lekate 1000 francs lekate
yango bakisi na motema mabe na kati ya Congo na degré moko ndima te likwa nzala ya moni ozolia ya zolia te motema ebebi yaya tika papa bokola bana na ye tika ye nenga pona Marie-Hélène afana na Marie-Hélène yo déjà 23 ans ou 24 ans passés maman kanga motema la vie continue nengo kanga ki yango pendant plus de 20 ans zo peka makasi ya kanga nzamba abondisa motema na yo mais tika eloko lingo sala tika eloko bamba salisa mba so bêtise munene eza loka mongbo sambisa nde mobali na bino or mobali na bino na serviteur de Dieu soki lelo asambwe mabe ekoti musala na ye ekufi ozomona te que quelque part bana no pe bakoti na kati ya pasi atoka boni na mutu surtout so bozani na bana senga nzamba pambolaka ye po azoka so ya bana na ye po soki ozosenga nzamba pambola ye te pasi ezongelaka ya bino pasi ezongelaka yo po tanka kozwa bana wana en charge te yo kozalaka na kati ya pasi ozala na kolela so bana no baotanga te yo pe parti ya vie nous en promesse so bana na batangi bien basisi ba classe na bango bakomi batu lobi mama o bénéficier boko bénéficier ata bazokemba ndenge ninga lesa batu tika ya kemba mwana kemba kuna pesa kai conseil kendaka classe kofinga mama na ote to sai ata nyokola kai mwana na soka yebi ke classe ndeza important pona ye nzela nzambe alandi kelasi lobi après bapasi na ye wana boko sepela boko beta ntangwa boko bina nzamba kolongola oma ya miso bamama badaju bamama bagims yebisanga lelo ba renyaka te oyebisanga te ke mama ya gims na daju baliaka mbongo jana na aliaka mbongo koleka bamama na bango nde baliaka mbongo koleka po bakomprenaki makambo pesa mwana no conseil afana papa ata poni basi 70 akei na ye tika ya kende concentre wana na yo tika koluka guerre wana ozolinga otelemisa wana mama ezosunga yo te ezosambwisa yo ezoridiculize yo video na yo ebimi ridicule très ridicule olingaki oridiculize moninga eridiculize yo ipekisa moto wana azotindaka opesa ko baconseil wana azongela yango su te kosalaka yango lisu te mama gérer makambo na yo na interne nde bogérer yango depuis la nuit de temps que personne ne t'influence que personne ne t'envoie faire des bêtises nzamba pesa o mayela pesa o sagesse mama Marie-Hélène tolingaka o mingi merci na bana oyo obokoli okuti na libala obokoli bango malamu tomoni ke baconseil opesaka na kati ya batéâtre na yo ezaka pena du vécu na yo tika nzamba batela bino tika bokamba etonga bokamba bana milimo malamu pe bana na bino na ndako bokamba bango malamu vraiment bo gérer problème oyo eyeba komeka susu koyeba kotomba matambala moko te oza maman zwa kimia nzamba pesa yo esengo nayebi ke yo po bungisa pe bana nzamba pesa bino kimia bondisa mitema na bino oyo etikali nzamba pesa bino bafruit de vos entrailles bapesa bino esengo basepelisa mitema na bino tika nzambe apesa yo makasi tolingaka yo mingi continue kosala mosala na yo ndenge osalaka continue kozala toujours effacé continue kozala kaka mama oyo tosepelaka na ye makasi na kati ya mosala oyo mpe na kati ya baconseil kitoko opesaka na kati ya bafilme oyo osalaka. Dieu te bénisse, nous t'aimons beaucoup, alors beaucoup. Abonnez-vous, partagez et commentez. Bye bye.